tosali na bato nyonso bazolanda video oyo tosali lisolo epa na bino agaranti ndako na biso esili aso babengani biso tokelela bino nde moto osunga biso botinga biso moloko alia me agaranti ndako na biso esili so babengani biso tokelela nga nde naza boye naza papa te naza mama te naza ndeko asunga te te bino nde botunga biso botinga biso moloko alia tosali lisolo epa na bino. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote balingami balangi MDG TV mafuta ya sika. Nzamba pambolela ngai bino bandeko babolingo les amis. Moi message ya moke ya mokuse par rapport ya video boti komona na ebandeli ya bana o bazoli ya lisungi ndeko na ngai eza hasard to kutani na video s'il te plaît na moke nyonso koza nango intervenir nzambe na lula kozanga te kokanisa yo nayebani na orphelinat oyo ça fait vraiment plusieurs années tosunga bango de temps à autre. En tout cas, likambo ekweli bango ya loyende Maman Chantal comment on dit oyo akambara orphelinat boyoki voice na epe ou encore boyoka voice na otela bino voice na suka ndenge azolelela nga penza lobi mama garantie esili abisinga mama garantie esili tokoti kutu mwa moko ya nyongo et baer à lobby il faut c'est la biso lettre il faut tout tiki sika oyo mama so na bimia na bano na okendo wapi na osuka wapi nazala mbongo te na loboko moko l'état sunga biso te bandeko mama o héberger à plus de 60 enfants quand de monde ba vandi na siana baza mike tale belé na bolingo nzambe ndeko na ngai okuta na libako olanda video oyo na ebike ato na ba million te ata ozana 10 pesa bango ata 5 so ozana 20 pesa bango ata 10 nyonso komona nango bato ebele bakanisaka mpona kosunga il faut kozana ba million bible ezoloba batuni Jean Baptiste ata esi repentance batuni balobi na ye tosala nini ayebisi bango que celui qui dérobe ne dérobe plus et que celui qui a deux donne un à celui qui n'en a pas. Pour aider, tu as besoin juste d'aider. Si vous avez un problème, mais si vous avez un pesa moko, nzamba lola, arozanga te ko kanisa yo. Bandeko, na sali bambu lebele na musala ya social, to sunga ba orphelin, to sunga ba veuve. Selon ma recommandation ya nzambe na Jacques 1:27, Bible zoloba lo sambo ya solo, religion pure sans tache na miso nzambe. Ezo consister à kosunga ba veuve na ba orphelin. Na affliction na bango. Les amis, batuba s'intéressera trop na ba mambote. Ata so bosale émission vidéo cri d'alarme penza bo sonner, bomoni penza batu bazolela bana bazolela batu bana pasi na maladie. Les gens ne s'intéressent pas. Batu ba préféra balanda ba émission misusu. Ba pesa batu mususu oyo ya lokumu ba mbongo ba musicien ba tu misusu musu ayebi ke ya pesa moi 50 bobo ke libanga et ama bete ambongo na tu peux en faire tout ce que tu veux mais ndeko nanga kanisara babola ya na lipamboli munene na simana yango Bible zoloba na livre Proverbe 19:17 que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. On ne dit pas donne à l'Éternel mais prête. Qui lui rendra selon son bienfait, dit la Bible. Nzamba tikela na nyongo motute ndeko mwasi ndeko mobali. Oyo ko sala nzamba lola azongi selo centuple 10 oyo ko pesa 20 30 40 oyo ko pesa nzamba lola a compenser yango na mbongo kate
mais na o eza posa motema na yo kana moke wana nzambe ako épargne na liwa kana o pesi wana nzambe ako peso mosala ako compenser na gloire ako compenser na élévation ako compenser na promotion ako sala makambo ebele ya minene na lobiko bandeko na oloba makambo en connaissance de cause toza témoignage vivant toi témoignage vivant ya ba makambo nzambe sala pa sala kana ba vie na biso à cause ya ba bolamo tozo sala na ebele te na moke o to mona na nango on n'a pas beaucoup quand na uti ko yebisa bino pona osunga tu n'as pas besoin de beaucoup ya moke ça suffit pour sunga. Les amis s'il vous plaît yo ki message oyo na osenga na kozala indifférente pardon na bolingo nzambe nyonso wana ngo pesa quelque chose na che PayPal na nga wana email bo na email adresse wana eza email na nga eza pe compte PayPal na nga so sali transfert et comment na tchel bino pe numéro ya maman Chantal na titre numéro eza numéro ya maman Chantal ya M-Pesa oko sala transfert ozela te ndenge yoki mbela o so lobi ozela o décourager so lobi ozela o bosana poser acte yaya nzamba ozanga te ko kanisa o bandeko to pretenda ko sambela ko linga nzambe ko banga nzambe mais eza na bato ebele ba mi benga bana nzambe o ba pretendre ko sambela ko linga nzambe ko banga nzambe babosana babola babosana ba veuve babosana bato apasi ba demini na ko choquer yo en te disant que ndimela ngai so ça mutu o kanisa babola te o risquer o rater lola je peux te le prouver dans la parole de Dieu. Bible zoloba Yesu alobi na mokolo suka na kotia ba book na ngambu moko na loboko mwasi na kotia ba mpate na loboko mobali. Pourquoi kaboli alobi boy na kosambisa mokili na koloba na bayebaza na loboko na ngai ya mwasi ke na ntango pasi bosunga nga te baotuna ngai ntango ni tomonaki yo na pasi na oyanola bango ntango na bandaki kozanga ntango nazalaki na maladi na hôpital ntango na alobi à chaque fois que vous voyez des gens dans de telles situations c'est moi. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Toi qui te détournes de ton semblable, au moins tu n'as pas ce souci quand c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Hein? Et ngo yao, quand tu as emoji mutazo lela, et souki quand on a une compassion te. Compassion nzambe a konta angote. Compassion nzambe a kontaka. Et la compassion o mutu a aucun mawa a posé acte. Ndem mawa o nzambe compassion nzambe kontaka yangwana. Mais compassion oyo ozu otindi emoji mutazo lela to souki kana mawa nzambe konta angote. Au contraire, pour tous les risques, ça nous a mis candidat. Soko zana elo akosala et kosalite. Parce que Bible zoloba, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Les amis, nalina loba mingite. Maintenant, kana sengela ba veuve, pardon, ba orphelin lisungi auprès de vous. S'il vous plaît. Ba futaka entre 400 et 600 $. Parce que zanda ko ya munene. Il y a plus de 4 chambres na limité. Bat ba ebi Kinshasa ba ebi banda ko za actuellement très cher. Na limité na na tante na azolinga akota na lopango moko na ngiri eza na 2 chambres pamba $280 na mois. Imaginez 2 chambres $280 na mois. Donc baza na ndako munene et eza clôturé surtout pour na bana ba orphelinat esenga moi ba exigence moko songolo pakala na niveau à l'état pour na sécurité ya bana. Et moi ici li bakoti nyongo ya moi moko bandeko yo ki mbela o tout ce que tu as toi na montate so moni on peut se belle gloire à Dieu mata 10 ata 20 ata 30 $, ata 100 ata 1000 ndenge moneli soto sangisi yango toko bimisa ta monta mo ko permettre mo ba futa ta mso loyer na ebite so ya combien de mois. Que Dieu vous bénisse. Et nzambi mutani ngako yoka message o alingi ta msusu asala quelque chose na vie na yo par rapport à l'osambo sala kala par rapport au leloleli mingi par rapport à passion zobika. Et si tu poses cet acte, crois-moi, le Seigneur ne manquera pas de se souvenir de toi et d'intervenir par rapport à la situation que tu as. Les amis, que le Seigneur vous bénisse, faites quelque chose. Je crois dans Osuka Awa, c'était ça le message
et nzamba monela ngai bino apambola bino tout le monde mbala sima. Merci beaucoup, au revoir, bye bye. Tosei na bafuni osozo na video tosei suni pa na bino agaranti ndako na biso esili asu babengani biso tokelela bino nde moto osunga biso botina biso moloko alia mais agaranti ndako na biso esili so babengani biso tokelela ngai nde naza boye naza papa te naza mama te naza ndeko osunga te te bino nde botunga biso botina biso moloko alia tosei suni pa na bino. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.